ba chroniqueur na ba chroniqueuse wana Congo bokendeke lo sambo epa ya pasteur Mike Kalambai epa ya pasteur Moïse Mbiye epa ya pasteur Walesa epa ya pasteur ba pasteur ebele kako ba na Congo. Alors tant bokende ba ba pasteur ebele wana tozali na oya biso pe évangéliste akokisi déjà 3 ans banda comme évangéliste René Abiri eloko nini ezangaka bino bokende ata bokozwa comme évangéliste te ata bokozwa comme pasteur te mais bozwa ye ata lokola frère Christ bokende kabolaka liloba banda atia bakiti atia babible atia biloko tu bino bozotali kaka bongo soko omoni na nzela René Abiri ndenge nini azalaki motu na biso ti sikoyo azali ya biso mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Honorite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko René Abiri akoma kosambela na ndenge solo pamba te atika nyonso no aza toujours bogar aza toujours na monoko ya koloba na réseaux sociaux azalaka mpe na bamateriel banda kala René Abiri bakamera bamikro baekipement oyo boluwaka René Abiri azalaka nango deja basi ya poto mpe batika kolula ye te René Abiri ntango aloba atieki rando nga mpe nandimaki te akomi na ye kosambela nakanisa ye baventure me bandeko René Abiri na mokolo lelo akokisi deja 3 ans bomona ye ata na likambo moko te ya rando bandeko fo koyeba rando oyo surtout soko osali kombo eza pasi po bima eza pasi mi José la reine soka bima na rando mpo na conséquence ya mbeli oyo batia ye Lizakazu Clarisse Lizakazu soka bima na rando azwa penza décision pe aloba mbala moko abima pe libela mais soki totali Manuela Kitoko Mami Ngeni Chantal Bola babimi combien de fois na rando bazongi pe combien de fois ba video eza nango bokomona première fois na bango baloba na tiki rando bapesa pe ba raison mais ewumelaki te bazongi babimi bazongi mpe nga nalobaki mingi mpo na likambo etali rando ntango bango baza kobima nalobaki na rando
babimaka te, eza difficile po bima, très difficile. Loba rando ye moko abimisa yo, po rando ye moko mpe abimisaka bato, atiki yo mpenza obimi, atako tolobaki no te na tiki rando, okomona yo moko bimi. Bandeko René Abiri alobaki mingi te, akataki mpe balai teke na longwe, na tiki mpenza rando, abanda koloba ngo na koseka. Eza kosekisa mpe bato ebele, moye batune bakestio ebele eza te, mpo moto nyonso ayebaki yango eza black. Ngai mpe papa Robo nazwaki yango black. Natali bana basi na poto, baza na nyonso bote, bavandaka mpe na poto, baza mpe na bandako na bango, le 30 mpe bazwaka oyo esengeli, balataka mpe. Bazwi mpe badesizio baleli na mai miso ebimi, balobi batiki rando, miso bajire. Menga papa Robo natali, nasali emission nalobi te, botiki te, rando nde mutu akotika bino, rando batikaka ye te. Me René Abiri nga mpe nalobaki eloko te, nasekaki kaka. Nalobi René Abiri azobeta nimero mosusu ya aventure. Me lelo oyo René Abiri ata aza na eglize te oyo bandimi bazali baoteya, aza na lupangu na bango bisika tia bakiti, ata bayaka te, balakisi exemple moko oyo même frère évangéliste J.F. Ifonge ekosepelisa ye. Ntango abimisi liloba atiki rando, ti mokolo lelo 3 ans asali yango te. Ata bino moko évangéliste J.F. Ifonge akobenga yango pa te, akobenga yango pa, parce que otala moto alobi kaka mbala moko akokisi mpe 3 ans asali makambo wana te. Lobanda kobakisele baconseil mosusu, me mpona akritike René Abiri na ndimi te. Ngai mpe papa Robo nalinga koloba maloba oyo ebakisaka rando, mpo mpenza nga na bakisaka rando pilipili na mungwa na ndenge akosakana te. Me nga mpe devant René Abiri, ba point d'interrogation na mutu ezobakisa ngai kaka. Nazotuna rando yo mutu otiki René Abiri to René Abiri penza atiki ye moko. Po ntango nga namonaki René Abiri alobaki aza koseka, azoloba ngo ata alobi eza aventure te, me ezomonana aventure. Mais en réalité, banda mokolo wana ti lelo, makambo nyonso asali eloko moko te elakisi aventure. Na église na ye atia baban, eza nango soki 13 banc, 13 chaise ya plastique. En tout cas bandimi bayaka te, à part bato baka na lupangu na balocataire. Bayaka pe soki bakiti nyonso eza occupé, bebonga baye bavandi kaka batondisa ban, bazwa pe place ya kovanda na kiti ya plastique, pe basambela pe po ekokute rien. Yango bachroniqueur, bachroniqueuse na baterase ya bandali bozangaka te, na baterase ya bandali bozangaka te, liboso ya baflat ya bandali bozangaka te. Me sikoyo mpo bokende ata mokolo moko na semaine epai ya René Abiri, nalobi te bozwa ye paster, bozwa ye pe évangéliste, bozwa ye ata frère.
bozwe ata collègue na bino ya réseaux sociaux moko ya biso équipe nationale bokei bosololi kosambela bolobi toye mpona tosambela. Tout d'abord bwana ntina koloba te ya tiaka programme déjà botali programme na Facebook na ye bokei ya kosepela me nde bokosepelisa nkolo oyo ye azosambela soki azali nkolo oyo ya likolo nakanisa ekozala mpe nkolo oyo akela biso. Yango bandeko ya réseaux sociaux kobanda na ba oyo équipe nationale Leketsu obongami omemi na bakameramen na yo omemi na moko ya réseaux sociaux oke na bango bakomi kuna bosambeli bozongi. Tania Mabedi omemi na bakameramen na yo na benvite ozwaka bokei mpe kovisite mpe kosambela elongo na René Abir aza ya biso. Mama Pasteur Yvette Kalombo kende kuna bosambela elongo ata mokolo moko na René Abir ata bokozala kaka bino mibale pourvu ke mokolo wana tomona ata na belili Mama Pasteur bazosambela nzambe oyo ya likolo oyo akela biso mpo ti siko Mama Pasteur Yvette na page na yo ya Facebook tozomona ozoteya biso ozoenseigner biso kaka nzambe ya loposo Rit Bote. Yango so bokutani na René Abir atolobi eloko te kaka ntango tokomona tokoyeba ke ezali tata nzambe oyo ya likolo. Bandeko eza kaka bachroniqueuse te na bato ya théâtre bokokokende na bamusicien bokokokende na bato ya bekerendeka bokokokende bajoueur bokokokende. René Abir aza na besoin ya bato oyo azala na bango de temps en temps mpe bakabola liloba ya nkolo ndenge bakabolaki bankoyi ndenge bakabolaki bamikro bakamera. Ata yo janvier mangokele yo ntango na banda koswana na yo likambo moke nakotuna René Abir alakisanga nakotuna René Abir soki akokosala yango ere moko totunaka te olobi nanga papa Robo naza sir René Abir moto akosala yango soki nake nalobi kaka akosala. René Abir aza motu nanga soki mpe nga nayeba René Abir aza na bamateriel nyonso ezali mpo na janvier mangokele ye moto aloba nanga René Abir aza na bamateriel mingi bakamera biloko ebele akomeka koloba na ye mpo te basala mpo ye moko janvier akoka kosala kichroniqueur te ayambaka bato to nini wana deja janvier aloba na ngai. Yango janvier yo mpe kende pa René Abir azali kaka René Abir oyo bozalaki na ye okoma mpe kozala elongo na bana basi ya ndenge na ndenge d'avance ezali kopi osalaka memaka bango epai ya René Abir ata dimanche moko na mwa ata mibale mpo te bokabola bilei ya molimo. Bandeko atuka ba liboso na félicité René Abir pour 3 ans eza moke te
3 ans banda loba tiki rando pa beti 3 ans a tiki yango a posoka zaki na rando azaki na réseaux sociaux basi ya poto pe baninga balanda ye donc aninga ko bénéficier ya trop a tiki ba bénéfice wana andimi a bénéficier liloba ya nkolo. En tout cas, félicitations René Abiri, évangéliste René Abiri. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.